Coucou, boya ebele na sous les baobab life together boya bas to buka to déraciner célibat femme seule homme seul to longola ba parents ba stress boya ebele ko s'inscrire boya ebele botala ba coordonnées yango wana email na biso yango wana numéro de téléphone yango wana boya ebele bo s'inscrire et kozala bien maman kolinga lisu ozala yo moko te papa boya to kata lien wana tozana no ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki tosito leki ba 45 ans ti likolo bana na biso bakoli bakena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele. Bonjour, bonsoir, bonsoir, bonjour. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danase. Vraiment bambo tebele sorry excuse biska biso bizubino zabalo la eba ko batela eba ko sunga vraiment ba yenge na bandeko na biso ya église ya PV ya Longo et puis to pesi ba shalom ebele na ba homme de Dieu na ba chantre de l'Éternel ba choriste puis voilà to pesi bino ba shalom ebele bisika bizubino yenge na bandeko na biso ya bunu ya Congo na église ya PV ya Longo vraiment tolobi vraiment kintwadi na bandeko na biso ya kimbangiste boboto bondeko na ba mamelo na biso na bandeko na biso catholique ba pape na biso vraiment boboto bondeko bino nyonso bolingaka la danoise ba bonne journée ça dépend ka eroko au talangai soki na pokwa. En tout cas, ma bonne soirée, les alaratokos. Bozala c'est sous les baobab et pas à la danoise, votre humble servante. Et le mungongo penza eza bien mingité. Musala kase musala toujours koba koloba ba téléphone et ça que mon mungongo beba mais to yebika ke e obonga nango. Vraiment bande konangai na yeto solo là de kato ya kato benga ngo ba casus. Casus eza le kwa kamo boye to yenango liboso na bino. Bongo bo pesa biso moi yano to sunga ndeko mwasi et bongo et ça la bien. En tout cas tous en biso mulaima mingité mais na ko sepela bo répondre belé bo partager mission et au sala bien. Bozana c'est à sous les baobab o epesa mina simple servante na bino la danoise voilà moi suka ba famille banza vraiment na c'est à sous les baobab bino mo boyebi moi copa ti copa café vin blanc vin rouge et ça la tokos na nenga mukete boya bomela na bino et ça la bien ngalelo nazo melana nga mai na sangisi yango na vinaigre ya nini ya pomme voilà mai na nga yango yo bozomona na sangisi yango na vinaigre ya pomme et ça la rappelle bien pour la santé pour na olongola ba graisse vraiment to melana biso momuke vraiment ezaka kitoko mingi te hein mais na romela yango pour la santé, voilà. Bande kokande to ya kabino mo boyebi. Avant to kota vraiment na lisolo, toza na mouvement pepa sika. O tozo benga live together. Live together ezakaka to vanda ensemble. Donc toza la bien, balobi ba vanda ka na moto yo
olinga okofanda na moto ozolinga te okofandaka na moto olingaka soki ofandaka na moto oyo olingaka te yebaka ke ozalaka na diabulu pembeni na yo mokolo diabulu wana komanifeste na kati na yo okosala badega oyo ya bien te yango boomona bamama mosusu abwakeli mobali mafuta mosusu mobali atie embeli mosusu donc toza na baka ebele omwa mosusu mobali aviole bana na kati ya ndako bana oyo neti obotaki na mobali mosusu atikali koviole bango biloko wana nyonso eza parce ke ya le mosusu conflit moko eza na kati ya ndako ya quelque chose bozo koluka solution te motu na moto azobombe na kwe na ye soki abondelinga te nga mpe na oloba te soki ye mpe kuna abondelinga te nga mpe na oloba te mais normalement nzoka nde eza bongo te faut eloko nyonso eza na solution et puis eloko nyonso tout vraiment bandeko nanga soki otie molende ata lelo tata lobi te ozwa solution yango wana bandeko nanga tozaka désespéré na vie te ntango nano okufi te koloba te anga ye likambo esimbaka te libala esimbaka te yango naoloba na bino bobenga bopartage bavideo babino bato osi bozwi libala boza pe motema malamu botémoignaka pe pa baninga lokola boli bozala anonyme mais témoigner recommander pe mutu sikoyo na bando sala boye napesi avana nasangisa bino il faut oyo pe recommander otindelanga bato mibale to misato oyo oyebi baza na libala te otindelinga bango ale nga pe nasangisi yo na mutu parce que toza ba égoïste te tosungana bomonaki à la longue dans 2 ans 3 ans 4 ans tokokoma na ba mariage ebele makambo ba célibataire kokweya ba jalousie kodimine et ozala penza kitoko makasi yango wana nazobisa bino bobenga ebele ko hésiter na ote kobanga pe loko moko te moto akopublie kombono aza te moto akopublie photo na yo aza te moto akoloba na yo mpo ozwaki mobali na sule baoba aza na ye te donc bobenga boya ebele mosala ezokende tokos bolanda babilobaloba te bolandaka aire mosusu pe te mwa o eladano zango moto akosangisa bato asali rando naza mutu nanga mutu likambo etali live together eza likambo mosusu vi nanga privé eza likambo mosusu vi nanga pe oyo ya net ya na sule baoba eza likambo mosusu ndenge eza boye live together eza makambo mosusu sule baoba number 1 eza makambo mosusu tokoki koya tosali badélire tosali barando tosali oyo tokoki kosala eza sule baoba net etambola bongo na kati ya net balobi église eza te donc soki pe oye nanga na vie privée na kati ya ndako nanga eza pe na makambo mosusu pe eza pe na baréalité mosusu mosusu mpo koomona olobi ezalaka nde boye eza bongo vie ya motu eza na baréalité ya modele na modele mais yo yaka na live together ya kozwa mobali nao yango wana nalingaki quand même na banda nao na likambo wana après sikoyo tokei na lisolo oyo etali likambo etali mama na biso oyo abengaki mama na biso abengaki bon totanga na biso pays te ntango mosusu ekoya bandeko ya mobali bakoyeba ubie mpe bandeko ne bakoyeba ubie baparrain na bango tala kaka mosusu ekosala bien te vraiment ekosala kitoko makasi te ndeko na biso abengi biso alobi la danoise normalement yaki kokomisa na live together bino mo boyebi la danoise apesaka na conseil apesi na tuni ye boni ndenge nini boni bana boye aexplike nga ndeko na biso mwasi abalaka liboso abali abotaka bana mibale na mobali na ye esimbi te ntango esimbi te avandi nzambe so aye kobenir aye kopambola ye aye kozwa mobali mosusu na mobali wana siko bavandaki mboka moko donc baza libala mais mobali autaka na mboka mosusu mboka ngo bazaka mboka moko voisin nde baye kolingana bamobali alongwe na mboka wana aye siko na mboka pai mwasi azalaki parce que lokola mwasi bino moyebi biso pe parce tozala na bana mso eza pasi kolongwa na bana balchange lango ke na bango na mboka mosusu ezala mo pe mo bacomplike mobali loko azalaki na ye pe azali mobali moko pa balaka nanu te en tout cas il y a longwa na mboka wana aye loko baza ba nationalité na bango aye pa mwasi en tout cas bakutanaki bolingo ezalaki bien mwasi pe asalaka mobali lera ye aye kopesa pe ba projet na ye o ya lingara na vie alobi ngai na vie na lingara na sala commerce na sala ba conteneur ba bilo moko bongo mwasi alobi eza bien nga pe na ko appuyer yo
bon loza na combien mobali pa lobi na mbongo na nga autant moi c'est pas zaki na mbongo na bambongo banda obomba pona bana zaki pe bari na mbongo basangisi mbongo na bango batie mbongo asambe babi bon soki boye to fungola agence oya fret wana to fretara babiloko bato ekendaka Congo et ba OK pona toza nango to ekende bien il faut to sala nini to somba camion moko munene pour la livraison yo kende ko zoka ba paquet na banda kwa batu ba bilo moko ndenge wana et au sala bien alors le kola mobile wana yebana ki mingi na mboka o ya uta ki wana a PCP publicité na mboka wana badora bane ko longwa na mboka o bazana mwasi na a keti na mboka wana mususu azwi ba nini ba marchandise ba carton bo ebikande batu batindaka vraiment commerce bande ko kende bien ezo kende bien moko le haut et le bas au mona pe mwasi azo sungaka na muke wana mobile mo bomona kaka biloko ekomi na kin ezo bimate le msumbonga douane kokite mwasi bundeni kotoyo atindi donc ba ebande ezo kende nango malamu bavandaka pe bien baboti bana mibale sikoyo ekokoma na période mo boye mobali atindi biloko na kin biloko ekangami kuna ezobima te batu koto batomboki donc le quoi banda travailler on a deux pays bato mboko yepesa utaki batomboki biloko bakomi kobenga na phone ba sko mobali bali ko kima phone boyebi kandeza bali ko kima phone na ye nzoka nde tango mobali abandaki akomi kosala commerce wana abandaki siko na mboko ya utaki wana akomi na isko azwi makambu kuna azwi mwasi mususu kuna mwasi yango siko aza femme mariée na bana na kati ya ndako na mobali na ye na kati ya ndako tilelo baza na mobali na ye azwi na ye mobali kuna siko mwana mwasi oyo abengi biso ye sikoyo mutu apesaki ye kope ya libala wana donc akoma lokola marraine na bango famille wana bakoma lokola marraine na parrain na bango parce que ye ayebaki bango so pe batata mwasi na ye so pe baza quand même parenté nde bayebaka pe garçon wana babi toza na nièce na biso aza mwana mwasi mo malamu mais asoki chasse libala te nde bango mutu bakoma lokola baparrain donc sikoyo ye mo garçon wana baparrain wana bango pe mutu balakisaki ye couple mususu wana ke babande koluka batinda babiloko batinda biloko na bango na kin batinda pe ba voiture mona batinda conteneur ya papa wana batinda ba biloko ebele et puis moi chango aza pe quand même ayebani pe batna muke na kin na ba mikonzi kuna donc akomi pe ko sunga neti garçon ngo ke soka ke na kin biloko na ye ebimaka mbangu donc akomi na ekobima na mwasi wana marié bazo bima mwasi wana sikota biloko ekangami akomi kotina ye ba message na téléphone na ye alobi tala lukato bimisa biloko nanga lukato ke na kino ke bimisa biloko bolingo to chango a part o eza business makamba bolingo to chango a part atiki sko voice na ye voix na ye na atindeli mobali na ba parmi ba voice oyo ba audio ezalaki na kati ya téléphone na mobile tellement que moi si pe bato pe bakompe ko contacter ba be numéro na ye mobali non ndeni ya yamba sous phone te biloko na biso mu comme ça 20 mobali na bité yo répondre bato le bana bango ke biloko ekangami biloko oza sûr que biloko ya kokangama tala kutu tiki falo ke neki mais ozaka ko retarder parce que ozolinga ke soki biloko ebimi ale yo zui avion okei parce que lingo ke okangama na Kinshasa te mais pesa bango ba réponse alors bien tana pesi bango bazo comprendre te timba moko moko moi sengo asimba na téléphone na mobile na yete mais aza ayebi na epe code makamtu ale jour wana bitika na anazwa téléphone na yoka na ba voice mususu na tala le mususu ngana ko répondre na bateau na ko répondre de quoi ye azobeta bakara azui téléphone bani ko yoka ba voice aye ko yoka sko voice ya mwasi wana o ndenge za wana kende na Kinshasa obimisa biloko tika makamba bolingo eza makambo mususu oyo pe eza makambo mususu seli etika lobi oyo bolingo eza makambo mususu oyo vie eza makambo so oyo eza nini en tout cas yoki ba voice ko zongisi mais kake passe beti mo mwasi wana motema abandi ko lela abandi ko tala vraiment ke libala liboso esimba kite asala ki nyonso azala gentil alengela mobali pona batu baloba lisute ke yende mutu aza mabe bande ko nanga mwasi asala ki nyonso ko tise ko pesa ko pesa mbongo ko cha mais mobali akezo makangu ya mwasi alibala
sikoyo et puis moi c'est libala wana zanani camarade ya ba parrain na bango oyo ba parce que basalaki mariage na bango na basali mariage na bango na coutume en tout cas mobali abalaki mwana mwasi wana baobenga ye parrain na marraine parce que bango nde mutu basalaki nyonso ke bakota na relation et puis so baza na baproblème mike basola na couple wana mpo baza couple moko posé puis bakoli sikoyo ye en tout cas esalaki ye pasi avandisi mobali bandi kobeta munoko nazoyeba te azobeta ka munoko mais elakisi mpenza ke baza bamakango ale asali bongo alobi te oyo fona solango epai ya baparrain ake asolana bango baparrain bakambo babi asali boye mpo na nini en tout cas mama wana marraine wana leli abi asali boye mpo na nini ngamu na tie na contact na famille wana mwasi wana aza marié tozalaka bien donc en tout cas babino babengisi ye wana bandi kogangela ye bandi koloba na ye mobali yango aye kondima bolimbisa kaka bobomaka moto na tiki na nga en tout cas mais mwasi alobi la donneuse esali ngai pasi makasi bango donc esali ke moi mwasi wana abengi siko mwana couple moi mwasi wana téléphone ayebisi alobi abengi tanga abengi ye andimi allo chéri boni alobi te eza chéri na ote eza mwasi na ngai nde mwasi na ndako nazobenga yo alobi olingi nini alobi ote nazotuna parce que na moni otindi voix moko boye ya chéri nini abi ndeka oyoki nyango ka ndenge oyoki siko olingi nini yebisa nde mobali na yo ake kobimisa biloko na ngai na Kinshasa ndeka yo oyoki nyango ka ndenge oyoki abi le donneuse esali ngai pasi bo talaka bandeko na nga otie nyonso oinvestir bozala bien mo mpe boye alobi mobali omona soki akei na bamboka wana akezwa biloko akobima na tongo ozonga ti ba 3h du matin alors que bango na baza pe na frontière donc bango ti na mboka wana ezolanga ba 45 minutes msu inédita okomi na yo mais mobali soki ake kozwa biloko kaka na bandeko baluka nazwa biloko boye na nzoka nde akotaka ne bahotel na mwasi wana nzoka nde asalaka ne babétise en tout cas ndeko mwasi aye kwa avant alobi malgré mobali alobaki atiki mais ye alobi azomona na ye aza na ye sur na mobali te mobali sikoyo tooloba boye aza na kine biloko sikoyo akebimisa babiloko wana mais sikoyo barelation nyonso tu oyo ye autilisaka na kine eza barelation ya mwasi wana makangu mais sikoyo mobali ya mwasi wana bavandisaki ye mpe ndoka couple wana babaki bakobomba te bavandisi mobali wana bayebisi ye ndenge nini makambo ke ndenge ni mwasi na ye aye kokoma ti na niveau mpo babi soki mobali wana ayebi baokanisa bango bakouple wana balobi bamarraine balobi ere mosusu bakoya kokanisa ke bango balingi babebisa libala na bango malamu baloba na mobali vérité bon balobi na mobali vérité bon toyebi te suite nini eza na kati ya ndako na bango mais jusque là mwasi wana mobali wana baza kaka na ndako moko yesko ndeko mwasi oyo abengi biso ye mpenza ayebisi mobali na ye ke soki ozongi Kinshasa koya lisusu na ndako te nga nalingi na nga lisusu te luka vi na yo en tout cas aboyi mobali aboyi donc depuis mobali ake Kinshasa sikoyo asali ba 3 mois yango nde baboyanaki yango bomonaki ntango abengaki nga namonaki yango koboya na 3 mois eza vraiment bien te oluka mobali mosusu yango wana alobaki napesaki conseil alobi non la danoise na yoki yo mais ngai mpe naza na besoin bon beta lisolo na ngai masking alobaki kutu naloba na nga pays naloba mais nakomi na nga koevite babiloko ebele mpo nalingi nazala na vie moko ya kimia naboyi bato mosusu babenga ou bien mwasi makangu wana benga nga la danoise longa lisolo na nga asala boye otangi kombo na nga vomie tokende nango ka ndenge wana na système oyo mpo na nga mpe nazala na nga kimia puis nasala live together wana ezosenga mpenza fo moto azala na kimia moko ya makasi fo mozala na banerve moko solide banerve moko mpenza ya makasi sino te nga moko na kopete baplan eza mosala moko facile te eza mosala makasi mais mosala pete mpe na mokili oyo ezalaka te donc nazosepela nango nalingi yango vraiment je suis très contente ntango nazosala yango ntango nazosengisa bacouple ntango bacouple bazobengaki ça marche moi je suis très contente et puis je suis bénie bato bazo bénir ngai en parole par acte tout
tout, vraiment, je suis très contente. Je remercie le bon Dieu pour l'intelligence et la sagesse au azo pesangai à tout moment. Vraiment, bande konangai li sola ndeko na biso mwasi yangwana kande na zoe sabino kolala kolamukiza nzambete ndenge pesaka ke kolala kolamuka oyebite loko ni okomela lobi. Alors que soki yo pe ozana moi conseil moko ya bien okoko pesa ndeko mwasi pesa ndeko mwasi parce que na tuni ndeko mwasi est-ce que zambala liboso okanga mobali na yo na makamba bongo alobi atukala danoise bambulo to vandi na ye to boti bana mibale ezambala liboso na kanga mobali na ngai na makamba ndengwana mais parce que na bana nga pe ko occuper ba téléphone na yete et puis bon malgré tout ce qui a accueilli mais au moins ta ba 1h ba 3h du matin azongara na ndako. Mais vraiment, bon, quand on appelle à 3h du matin, et là, c'est quand on a l'inoka libanda, parce que mon bal y a bien pensa à côté d'Anandaku avant 23h, même avant 22h. Sur les ans, on est samedi, bien dimanche, à Wana, surtout samedi, comme ça, on commence à minuit, là, on a camarades. Mais, au Européen, mon bal y a côté à 3h, au côté après minuit, et là, c'est quand on a l'inoka. Et ça, vraiment, et c'est moté, entre-temps, bozana bana 4 parce que maman zaina bana nemi balé yo yoko baksa bon comme la famille na miloko bana 4 ba papa vraiment bozala ba responsable et puis au préféré qui ne robima na femme mariée oyo azana kacha libala na ye bato yebite na ye oyo moto nini ezakuna mais bazana mukati lelo makambo ngo esali au moins 3 mois yena mobali na ye na kacha mboka wana bazakaka ti lelo bon tokolo bana biso mboka couple wana bon moi si wana normalement azana Hollande voilà moi si wana oyo a tricher na libala azana Hollande bande ko ngai to comme na biso ko chité to comme na biso ko chité pa nga ko mingi ko préférer ko sala be mission nga avant na ke musala ngape kalate na ok na musala vraiment bande ko nga eza pasi na mawa yangwana bino bo pesa pe solution est-ce que ndeko na biso moi si voilà des questions on peut se poser est-ce que ndeko na biso moi si aboya mobali wana parce que c'est la première fois aboya ye parce que sali mabe ou bien a pardonner et puis question monsieur ezali ceux qui par exemple que a pardonner là c'est bien parce que c'est bien fina bango commis bien mais so va pardonner attitude nini azwasiko envers mobali wana asala nini parce que pona a contrôler vie ya mobali wana okopé ko sa réponse bongo kolobaka te ke nzamba lobi pardonner ye to komaka nzamba lobi nzambe na biso aza malamu nzamba lobi to tanga komone pamba te moko yo pesaka idée na yo moko pozali nzambe en miniature tika papa na biso na kimia yo loba ngai neti yo lobi ngai neti comme no Solange lobi ngai Solange na moni penza ki a pardonné papa mais après ko pardonner ye asala nini pour comprendre bamso ko loba te il faut papa futa moi elo moko boye ou bien papa ba vanda na mwasi wana ya marié wana na ye ba kutana aloba na miso mwasi wana ke libala wana ya ezali bazali souté bon bilo monga bongo bien ba chat téléphone en conférence mso peut couper sa conseil lobi te so ko lobi te bazala te o peut se faire argument ouais argument lobi qui était bazala te pona nini tato sunga na bongo et ça la bien débat et vous allez lengi et vous akitoko wana tambala simana yena ko continuer sous débat wana omoni parce que entre temps yo mope obala oza mobali na ndako ozwa mayele ta msu lobi pe mobali no asali même dégâts oloba baninga ba conseiller ka boye baninga ba lobaka boye to lobaka na likambo boye donc et osala très bien vraiment na sepela bin ko ya liboso na bino simple kaka bino moboyebi la danoise mona suka ba famille banza botika la malamu mais bobo sanate bo partager ba vidéo nanga pendant on lobela pe live together na kati li solo oyo normalement ceux qui ndeko na yebiango parce que ndeko moi ça benga ki na live together mais ngala mona ki na lobi ko divorcer dans 3 mois et zappé trop tôt ya kozwaneti mobali mususu mais eza ça dépend ya mutu na mutu ngai na komo na trop tôt mutu mso amoni ngo eza na normal mutu mso amoni ngo donc toza différent yango wana bo pesa ba conseil même bande kwa mibali pe bo soutenir biso na ba conseil na bino bo pesa ba conseil na likambo ndeko mwasi asala nini est-ce que décision azui ya obenga na mobali ezali malam vraiment na lingi bino mingi botika malam bisika bizu bino ba love bisika bozali bo melaka na rythme mai ya ji ya fanta
et ça la bien nga lelo mai na nga oyo eza mélangé na vinaigre ya na loba eble vinaigre ya pomme voilà donc vinaigre à pomme na zui 2 cuillerées à café na tie na verre na nga na tie na mai nazomela bon nalingi bino bien nalingi bino mingi botika la malam bisika bizu bino ba love bye.